nalingi napesa message oyo na président de la République bosunga biso profession ekome pa mokonza mboka eloko ya liboso président de la République faites attention parce que kobanda mois de décembre ti mois de février bosimba message oyo bogarde vidéo oyo eza na danger moko ezolinga ekomela président ekozala soit ya manduku ou soit ya poison parce que ezalaki na vision ya que président ezalaki na kati ya cortège nazomona président na kati ya cortège mais du coup ezalaki comme un embouteillage na kati ya embouteillage wana et des autres esalemaki moko ya bagarde corps abimisi pistolet mpona kobeta président de la République et au moment alinga beta président de la République tozalaki troupe ya basala nzambe toye toboteli tolongoli président na kati ya cortège. Et deuxième message nzambe banda koyebisanga ke soki akoveye te mabe kosalema ekoyuta mosika te parce que na kati ya entourage na ye ya déjà na batraître oyo baza na kati baza prêt même ya komema poison mpona mokonzi ya mboka likambo etali poison ekotaki na nzoto me nzambe aépargnaki yo na hôpitalité me na prière na maboka basala nzambe mi na aboye nakobanda mpe osakola likolo na yo ni nzambe alobeli nga ni sata alobeli nga me nga moko nalobeli c'est la trois missions de la prophétie. Prophétie eza mpona koédifie, prophétie eza mpona koconsoler, prophétie eza mpona koexauter mutu. Mais lorsque prophétie est comme prestige, lorsque prophétie est comme spectacle, eza source na mission nango de base. Deuxième message concernant le gouvernement congolais. Kobanda mois de février, si tu comme mois de juin, na moni ba américain, ba français, ko sangana, ko se compléter le comment quoi mabe pour na Congo. Et kobanda mois de février, si tu comme mois de juin, na moni encore le coup la guerre est côté le manakata moka makasi. En dehors la guerre à est de la République. Ils ont la ville, peut-être la province et que ça a touché na maniki et puis et que ça a influencé il y a des Européens et des Américains. Que Dieu bénisse notre président de la République, son Excellence Fati, Félix Antoine Tshisekedi. C'est quelqu'un qui a des initiatives, mais et que je zanga, ils ont battu aux autres travailleurs na bango baza inconscient par rapport à la vision ou à zanango pour na Congo. Yango binisiye lelo lokuta mauvaise foi oyo basali ya nzambe ya mitema mabe banvoya satana basemi na kati église esprit ya bapoison ya banini yango moni ke mutu takomi ko se préserver lelo so na bina beta stade na beta stade avec des moyens pe na tondisi yango je te dis biso bato non to bimité parfois en public. On peut te en public, tu battre la bonne zambie, vous allez pour un kem bonne zambie. C'est beli ba bebisa bonne zambie. Belo ba bimi, et surtout ba sali na ba stade wana, eza pour na mbongo, eza pour na nzambe ti. Ah bon popularité wana, eza nzambe popularité, eza d'église. Au moins que ya ga mutu pasteur, est-ce que ça pasteur moko même dans sa sabat? Non, ce sont des livres de pasteurs. Donc, prophétie et kokisa makate poka musala nzamba lobi, to poka nzamba lobi. Il y a un travail moko fo muto asala pour prophétie et kokisa. Parce que ça battu la prophétie en 2024 ko bala, mais 2023 tu as combien de décembre ta kufi. Tu veux qu'on a dit ça sur? Oui. On se va mutu ko comme mon konzi. Alors c'est élection si la combien mon konzi amoté. Écoutez, problème est source. Il y a prophétie. Même le comment quoi il y a Azer, après c'est une information tout y a Azer. Donc on a Kelemi, na mon frère Azer, na yebi déjà makambaza azo passer nango, na bandi kolobelango. C'est ça qu'on appelle makiona. Il faut différencier makiona na parole de connaissance. Parce que tant on différencier en ndenge. Tant on lobby, même na moni muto, na comprendre qu'à cause de la chômeur, na lobby, ça on appelle ça parole de connaissance. Parce que cher représentant, tout le colo, produit à mes côtés, mon sel, l'anza matière, ils ont la makambo spiritualité, ils ont la licolo.
que ça dépend de la spiritualité de l'homme qui est dans le sacerdoce. Pourquoi? Dans le bina obongo, ceux qui naza ya nzambe, bonzambe nanga, efandi na hôtel. C'est pour cela qu'on appelle ça hôtel. Eza esika oyo sacerdoce nanga efandi yaloko la chambre nanga. Na chambre à coucher bakotisaka n'importe qui te. Chambre à coucher eza lieu ya secret. Oh, lieu ya secret, les ont créé maternité. Ils ont payé sa vie. Donc, le colo awa, ils ont esika oyo to payé sa vie. Donc, esika vie, ils ont esika spiritualité fan. Strad, ils ont esika oyo, nous tournons to bagana baba to kana batema mususu ke nzungu na ye. Donc, nzungu a pasteur, ils ont strad. Moi moni na Congo lelo, langage ya mabe comme le kola ba prophète baza na mauvaise réputation. Pourquoi? Parce que ba prophète belé ba panzi ba famille, ba prophète belé ba panzi mabala, ba prophète belé ba bimisi bana batu libanda ya kobenga bango ba sorcier. Oh, Dieu peut te donner un message. Il faut autant là de quel genre de message on a pu transmettre en public. Lelo ba o bango bazo sala eza lisusu pour na gloire en Nzambe te. Pasteur aza autrement to baka berger. Muto aza ko berger azo batela ba pate rôle na eza ya ko lesa ba pate pe ya ko garder ba pate ya Nzambe. Et un prophète aza muto aza messager. Un prophète c'est un messager. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, la présence du prophète annonçait toujours l'ainsi dit l'Éternel. Nous avons un pasteur ou un don prophétique. Comme moi, je suis là devant vous, je suis pasteur de ministère, mais j'ai le don prophétique. Donc, au moment que Dieu me donne un message, je libère comme étant prophétie, mais dans le don prophétique. La Bible en Éphésiens, ils ont 5 ministères. 5 ministères, toi tu as un ministère évangélique, ministère pastoral, ministère prophétique, ministère doctoral, ainsi il y a 4 à 5 ministères, chacun a une particularité où nous avons na kati ya mosali na nzambe ou abengami pasteur ou abengami apôtre ou abengami prophète ou abengami évangéliste. Voilà, que la lumière soit la lumière fille, grâce à la lumière de Salah qui est lumière de découvrir partout le monde. Vous allez voir qu'on a 5 sur 5, à 0 toujours, on a très présentement une actualité. Na temps réel. Voilà, je reçois pour vous aujourd'hui Nambi Moko, il y a un pasteur, et pasteur Bob, et tout le monde a reçu dans mon caillou, ou a bien un fils à papa, il est reçu dans mon caillou. Asana le beaucoup langa ya mwasi neti le barangala. Bonjour et bienvenue pasteur Bob. Bonjour mon très cher frère Azer Sifo. Vraiment je suis ravi de vous voir encore. OK. Bonne santé, bonne église, message nous copie ça ban la nzambe na début émission de ça moko alelo. Oui, par la grâce de Dieu tout va bien. L'église ils ont marché, la grâce en Nzambe parce que biso tozalaka bakolo l'église c'est de Jésus-Christ na ngolo nae tout va bien, santé tout va bien par la grâce de Dieu. Peuple de Dieu de partout au bozo occasion ya kolanda biso na nyina ibisa moto moko ke tant ekoki oyo bana nzambe sengeli tozwa conscience na ba réalité oyo tozokutana ngo lelo. Comme la Bible dit, bilembo ya signe ya temps de la fin est comme peine. Vraiment, na sengi na bana nzambe tolamuka pour que ngomeza mabe. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de nous. Yom toi non na katia mabe, tant ekoki ya koluka elongi na nzambe. C'est ça, premièrement, message na ko lancer na bana nzambe de partout où tozali que Dieu a besoin de vous.
Merci beaucoup, et Pasteur Bon. Les autres, tout ça, moi, m'a sauvé belé à Kosola, surtout où ils ont tout mis ça. Vraiment, bah, les chrétiens, il y a mon kimba. Premièrement, basal Nzambe. Est-ce que ceux qui, nous sommes Nzambe basal au Munganga? Yes. Est-ce que ils sera nécessaire ceux qui m'ont dit morobwe ou azaki na mokili aye pa Nzambe? Ceux qui écoutent na musali na Nzambe. Est-ce que c'est important musali Nzambe azwa ba problème na za nango talon na média mokili maba yoka? Premièrement, les anormal, ce ne sont pas des choses autocoquées qu'on tolérer en haut, parce que dans le cadre éthique pastorale, ils ont interdit d'abord, il y a qu'à exposer dossier à Moutoutope et état à Moutoutope, ce qui y est mon côté à télémi pour la Kolobango. Mais Bisso, étant que corps pastoral, c'est interdit, il y a qu'à étaler, surtout en public. Vraiment, c'est interdit. Le mal est aujourd'hui, comme les lots, il y a des pasteurs, il y a des base. Il y a des pasteurs, il y a des base, ou azala toujours une actualité, surtout sur Internet, et non par rapport, il y a mission où toi, on a céleste. Parce que toi, on a mission, ils ont terrestre, toi, on a mission, ils ont céleste. But na biso que toi, ba passager, toujours préparé, ban ensemble pour arriver à Jésus, la mission céleste. Mais lolo, basala nzambe belé, bakomi ba pasteur, bakomi ba prophète, oyo ba na kati ya ba base. C'est pour cela au moins biloko ekomi trop na kati ya Kinshasa, surtout il y a que ceux qui a star moko a une église, mutu moko a une église, alingi ke abimisango libanda bato bamona que c'est comme si aza fort, aza puissant, yembe tout comme ça. Or en réalité ce n'est pas ça. Musala oyo tobengami nango eza ya kosauve baame, eza ya koetale bato te, ya kolakisa na bato, faire voir bato te ke yo oza koleka bato nyonso, parce que moto aleki biso nyonso na kati ya mosala nzambe, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, très bien, Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui, différence nini ezalaka entre ba pasteur na ba prophète? Et puis pasteur il faut azala ndenge nini na bandimi na ye, et puis prophète il faut azala ndenge nini liboso ya bandimi na ye? Ok, merci. Eloko avant de répondre à la question là, premièrement, Bible en Éphésiens, ezopesa biso 5 ministères. 5 ministères, toi nango, tu as un ministère évangélique, ministère pastoral, ministère prophétique, ministère doctoral, ainsi ministère prophétique. Et dans 4-5 ministères, chacun a une particularité oyo nzambe na kati ya mosali na nzambe, ou abengami pasteur, ou abengami apôtre, ou abengami prophète, ou abengami évangéliste. Et c'est aujourd'hui que tout ça kobika na kati ya confusion. Tout le monde est devenu prophète, tout le monde est devenu pasteur, tout le monde est devenu apôtre, tout le monde est devenu évangéliste, et tout le monde est devenu docteur. Or, chacun de nous a sa mission. Mais le prophétique, le ministère prophétique, ce n'est pas aussi le don prophétique. Parce que confusion est ma casse. Être prophète de ministère et être un prophète du don. Parce que dans le prophétie, nous avons un pasteur ou un don prophétique. Comme moi, je suis là devant vous, je suis pasteur de ministère, mais j'ai le don prophétique. Donc, au moment que Dieu me donne un message, je libère comme étant prophétie, mais dans le don prophétique. Mais dans le ministère, je ne suis pas prophète. Je suis pasteur, je ne suis pas prophète. Et c'est aussi une grande confusion au lelo, tout bazana, surtout, bateau bazo même pas de notion, il y a musalo bazo sala. Parce que les gens bateau bazo bima lelo azata na source mon côté. Que oyo esika jouer encadrement aleki na nini na makolo ya tata moko azana tata molimo te. Donc aleki même pas na enseignement oyo eza ko étudier na ministère ko azali. Parce que le croiseur ndenge za boye pour lelo okoma journaliste okomi okopiaki bato moko quelque part.
bande kolanda bato baosala mosala bandi kotala comment un journaliste aprestaka comment nde pesi yo leçon ya koservir yo oyo lelo okomi na oyo ye ekomi mais lelo église lokola eza nango tolobaka tapela nzambe ezalaka na preuve te motu nyonso akomi kotelema na ntongo. C'est ça qui fait mal aujourd'hui. Différence, il y a prophète et prophète, pasteur et prophète. Pasteur aza autrement tolobaka berger. Moto aza ko berger azobatela bapate rôle na ye eza ya kolesa bampate pe ya kogarde bampate ya Nzambe. Or prophète aza moto aza messager. Un prophète, c'est un messager. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, la présence du prophète annonçait toujours l'ainsi dit l'Éternel. Et à chaque fois dans la Bible et dans l'Ancien Testament, lorsque la présence du prophète est là, ça annonce qu'il y a un message venant de Dieu. Et le prophète, Azamuto Ayaka kopesa un message, il y a un zam. Et cause à la message à passé, et cause à la message à présent, et cause à la message à futur. Parce que le prophétique est divisé en trois parties. C'est le passé, le présent et le futur. Donc Dieu peut te parler, votre passé, Dieu peut te parler par rapport à ta présent, à la présent, Dieu peut te parler aussi pour le futur. C'est ça plus le rôle du prophète. Un prophète, c'est un messager de Dieu. Mais les gens confusion par rapport au prophète, au lieu de la messager en Zambé, beaucoup de prophètes basés sur le messager en Zambé. Très bien, très bien. Nous avons la prophétie. Et aujourd'hui, et comment plus de jeunes prophètes va venir belé, par contre, l'église, l'élément moko de l'univers pour aider à balancer. À mon niveau, il y a balancer, qui un groupe ya moko ya musicien mwenye na mboka la biso, Fabregas. À mon appel qui, en fait, ça bengi, on a prophétisé les, pour dire que l'orchestre nous a là qui bandait pour l'ignorer, la beauté leur passeport, bazo c'est l'étoile na yo, bazo c'est la bouée. Est-ce que ils a ainsi dit l'Éternel? Nous avons encore le bilan et puis battre caméra pour battre nous ça mokimba bayoka yango. Est-ce que bon les a pasteur aza ko se prophète plutôt aza ko se faire start? C'est ainsi dit l'Éternel des salut que balo bilan pour la public. Ok, le site de l'Éternel ne dépend pas le milieu ou le temps, mais ça dépend de la manière où nous c'est la prophétie. Parce que la Bible dit l'esprit du prophète est soumis par le prophète. Ça veut dire, Dieu peut me donner un message maintenant, mais comme je suis un messager, j'ai la possibilité de maîtriser d'abord le message pour savoir comment transmettre ce message. Le mal, il y a des conabis au monde, il y a se faire star na terme au lobby. Pourquoi? Parce qu'il y a dit que ex-descendant Zouana, aza moto, aza fille publique, quoi. Donc, ceux qui a lobby, comment quoi, genre, bongo, et que ça, la baise, mais na bande, ça, la cas comme remarquable, tellement. Or, ce n'est pas ça le but d'un prophète. Ce n'est pas ça le but d'un prophète. Le message est cause à la, et où tu n'es pas ensemble. Mais tu es censé recadrer le message où nous avons péché pour la monde. Il y a un moment où Congo le langage à ma comme il collabore prophète, prophète a une mauvaise réputation. Pourquoi? Parce que le prophète est belé panzi ma famille, le prophète est belé panzi ma bala, le prophète est belé bimisi bana batuli banda ya kobenga bango ba sorcier. Oh, Dieu peut te donner un message. Il faut autant là de quel genre de message on a pu transmettre en public. Le lot, ba o bango bazo sala eza lisusu pour la gloire en Nzambe te, mais ça pour ba o luka gloire na bango. Ça pour ba o luka gloire na bango. Il y a des messages au toko pêche en public, il y a aussi des messages on a pêche en codé parce que même la Bible on comprend que Jésus et la bisika mususu bande ko bana parabole. Pourquoi on dit que c'est une parabole? Parce que il y a des choses qui sont exposées ici comme Bazati. Et il y a un moment que Jésus n'a clairement une parabole. C'est aussi une leçon pour nous.
ils ont biloko tokoki koloba en public, na biloko tokoki koloba en public te. Le mal ya ba prophète aujourd'hui yango wana. Ba osala ngo na à cause aussi à se faire voir et puis ba prouver ba ninga na bango ba prophète. Il y a prophétisé comme makasi, l'église na ye eza na bato minene bayaka, eza na ba star bayaka, mais nous na omona ke comme presque na ba église ebele so star ye, il faut ba filmer, ba publier, faut comme ça, pasteur ya m'a présenter ye. Donc et comment moko vraiment étonnant. Attends, star mazaki ya mokili, faut ba lekisa ye batanga kombo na ye. Vraiment en même temps biso moto benga bango ba païen, en même temps biso moto benga bango ba féticheur, mais s'il vient dans ton église fétiche na ye simi, qui païen na ye simi directement a commis important pour na ye présenter. Donc au peut les questions peut même na micro et puis avec serviteur te moment na ba longole na place ya ba fidèle nyonso ba matisi ye mikolo atina place honneur place honneur par rapport aux rangs zali. Or rang autres dans l'église des rangs que la bana nzambe et puis na kati ya temple tous en lieu saint, tous en lieu très saint, tous en parvis. Tant nzambe apesa ki recommandation ezalaki pour rien te parce que za na mutu nyonso tout aza na accès à komata likolo na lelo mpona base ke tokota na kati ya actualité tokomi kopermettre nyonso tobosani na respect ya sacerdoce. Est-ce que cher epeza mamoto likolo produit ya côté mosali na nzambe atia ezala na makambo spiritualité mpe ezala wana likolo soki nalobi na ye non ouvre na kotia na confusion parce que ça dépend de la spiritualité de l'homme qui est dans le sacerdoce. Pourquoi nalobi na bongo soki naza ya nzambe bonzambe nanga efandi na hôtel oyo. C'est pour cela qu'on appelle ça hôtel. Eza esika oyo sacerdoce nanga efandi ya lokola chambre nanga. Na chambre à coucher bakotisaka n'importe qui te. Chambre à coucher eza lieu ya secret. Or lieu ya secret les ont créé maternité. Ils ont payé sa vie. Donc likolo awa eza esika oyo topesaka vie. Donc esika vie eza esika spiritualité efandi. Et na bato pe baza na bakati ba fétiche baza na nini strad eza esika oyo mutu nde tolobaka na bato kana batema mosusu te nzungu na ye. Donc nzungu ya pasteur eza strad nzungu ndeki na kisi nzungu yango ba bondoki. C'est ça na utiliser terme on a mis na lobby comme on se dit na bato balobaka. Donc pour nous c'est un lieu de sacerdoce. Les esika oyo sacerdoce nanga efandi. Parce que ce qui n'a l'honneur na mati naturellement na komi motonzam. OK. À ce moment-là, nous avons un pouvoir mususu et parfois na c'est à na cause na ngote. Pourquoi? Parce que ils ont lieu saint nanga, lieu très saint nanga oyo, ils ont na communication entre moi et le ciel. Donc ici, na ce qui n'a pas l'ennemi, il y a une onction, il y a une autorité et on a quoi assumer différemment par rapport à ce qui n'a annoncé. Donc strad est sacré. Or tout ce qui est sacré c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour n'importe qui. Très bien pasteur Bob toujours ça na biso vraiment moi pene ya suka. Est-ce que aujourd'hui prophétie est important na bomo ya bana nzambe ou prophétie zo rendre bango fainéant? Ok, tu comprends d'abord qu'est-ce qui est prophétie par rapport à la Bible. Beaucoup sunganga na na téléphone pour la rapidité. Je crois tous en mukanda ya 1 Corinthiens 14. On va prendre seulement le verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. 5. Je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise plus que grand celui qui parle en langue, mais ce dernier interprète pour que l'Église reçoive l'édification. Et
verset 3, dit celui qui prophétise, au contraire, par les hommes, les édifier, l'exhorter et les consoler. Donc, verset 3 nous a clé, celui qui prophétise, au contraire, par les hommes, les édifier, l'exhorter et les consoler. C'est la 3 missions de la prophétie. Prophétie, c'est pour édifier, prophétie, c'est pour consoler, prophétie, c'est pour exhorter. Mais lorsque prophétie est comme prestige, lorsque prophétie est comme spectacle, ils ont sous son mission de base. Parce que professeur m'a tué comment? Si. Professeur m'a bataliga m'bébi kende noko azabwe. Alors ça m'a dit tinde tout monde otenga mandenga azabwe tebi kaza msala te. Ba beti yango kaka. Et ça les a pour édifier et consoler. Il faut différencier Makiona na parole de connaissance. Parce que tant on le dit, écoutez, tant on le dit, même na moni muto, na comprendre qu'à cause de la chômeur, na lobby, ça, on appelle ça parole de connaissance. Mais bah prophète, bah non prophétiser pour nayo. Ils ont manque de connaissance, mais ennemi biso na confusion. Parce que Makiona, nene to ebeli na connaissance toza nango, eza nene nazana Azer boye, na yeba même le komoko ayebi Azer, apesi nga information tout ya Azer. Donc so na kelemi, na moni frère Azer, na yebi déjà makambo Azer azo passer nango, na bandi kolobela yango. C'est ça qu'on appelle Makiona. Mais oyo na yebi yote, to kutana te, to monana te, to monana ka to solola te. Nakoki koloba na yo par rapport à la parole de connaissance, et puis nakoki koloba no par rapport à ainsi dit l'Éternel. Et nous, c'est ça qu'on marche dans la prophétie. Ils ont branche à prophétie. Parole de connaissance, ils ont ainsi dit l'Éternel. Ils ont pressenti. Quand je sens quelque chose en toi, donc parole de connaissance, ils ont prophétie. Ils ont prophétie, mais ils ont branche à prophétie. Okay. Parce que ça, ce sont parmi les 9 dons de l'esprit. Prophétie, c'est aussi parmi les dons de l'esprit. Parole de connaissance, c'est aussi parmi les dons de l'esprit. Donc, nakoki peut utiliser parole de connaissance, mais n'utiliser prophétie. Parce que quand on parle de la prophétie, nous avons dit prophétie, ça lié 3 temps. Premier temps, prophétie, ça lié passé, ça lié présent, ça lié futur. Okay. Donc, ce qui n'a pas sa prophétie, ce qui n'a raté n'a passé, il faut na jouer en présent. Ce qui n'a raté n'a présent, il faut na jouer en futur. Mais il a futur, il faut se réaliser. Peut-être que la prophétie est vraie. Si c'est réalisé, parce que ça a la prophétie, on a 2024, mais 2023, on a combien de décembre tu as profité? Tu veux qu'on a dit ça? Oui. On se va monter, on va mon conduit. Alors, c'est l'élection, si la conduit mon conduit. Écoutez, problème est la source. Il y a prophétie. Il faut que tu aies la source à prophétie. Oui. Tu aies la source à prophétie. Comment? Parce que les prophétie, il y a 3 sources. Première prophétie, source à prophétie, et ça, et panzam. Donc, c'est Dieu qui m'a parlé. Et ça m'a lobby. Et finira toujours dans s'accomplir. Pourquoi bangonde siko o nzamba lobi o eza parole ka imo prophète ou pasteur lobi na sentiment na ye to bangonde. Et tant que fidèle, c'est difficile de comprendre ça, mais quand tu as la connaissance, on comprendre que ça c'est un message venant de Dieu. Mon frère, si Dieu te parle en toi, tu vas sentir quelque chose. Si c'est Dieu qui te parle, il faut sentir que ça c'est Dieu qui me parle. Et là, tu me sentir que donc azate, c'est pas Dieu. Quand Dieu te parle, il faut sentir que c'est Dieu qui me parle. Il y a des sensations où toutefois il n'y a qu'à sentir que ça c'est la voix de Dieu. Et deuxième source à prophétie, c'est diable.
le diable aussi donne le message. Wana basala nzambe oyo esi badevie nzambe. Tout ce qu'il parle et pas nzambe te, et pas bato, et pas banganga. Lelo yana bato ba osokola bango misu po bakoma komona, yana bato bakomi ko baketsa bipoti ya mbwa na misu po amona ba système lelo komi ebele pour komona. Wana ba message wana eza susu ba message venant de l'éternalité. Et comme ba message et na monde mususu. Donc ça vient du diable. Et troisième source à prophétie, eza ya mutu ye moko. Donc muna boye nakobanda pe osakola likolo na ni nzamba lobelinga ni sata lobelinga mais nga moko na lobelinga. Ah, c'est ton le bibongo c'est réalisé. Il faut que tu très haut pour s'accomplir. Ok, je vais t'expliquer par rapport à ce que nga mona koyi koloba. Ce que tani na Bible, ils en a ainsi parle l'Éternel par rapport au prophète Élie na mokanda roi. Élie dans quelque part ainsi parle l'Éternel, mais quelque part à l'objet sinon à ma parole. Donc quand il dit sinon à ma parole, là ils ont ce qu'on engagé nzambe te. Et comme ils ont engagé ce que yemoko. Et or et le que ça là que azala na assurance à koloba makambo zoloba parce que la Bible dit Dieu est derrière la parole de ses serviteurs. Je peux parler de moi-même pour ta vie, mais le kolana mosala nzambe naza l'intimité à malomo ngana nzambe nzambe accompli na lobi na et la tinjoto et la type nzoto. On a tant de témoignages, il y a bateau yo to sakola sinon à ma parole. Mais on est signe à relation dans nzambe za so je fais muto bongo azala oyo aza muto a consacrer vie na epa nzambe. Muto aza na bonne intimité na nzambe parce que eloko ekosala ke nzambe azala sima maloba na yo, il faut azala véritablement serviteur na ye. Tona ba serviteur ya libumu o ba servir nzambe pona libumu na bango. Voilà ta veste pour somba mutuka. Et toi, on a serviteur au bazo servir nzambe pona milimo bato ebika. Bato bazo servir pona milimo bato ebika. Quand il parle quelque chose, c'est possible de s'accomplir. Ok. Sikoyo eloko zo sala pona zonga sikona réponse claire. Eloko ko sala que to bato basakoli tout a prophétiser que prophétie ko kisamité. Premièrement, ils a problème à muta prophétiser té. Yango na bandaki na source. Soki naza sire l'intimité na ngana nzambe nayebi ke message on appelle sur itaki pa nzambe te ngana na responsabilité ko samela pona malobo na lobaki yo poza na responsabilité ya kondima malobo na lobi et puis ko samela pour que makambo ngosani ekokisama lelo le mal eza que église tozo tsa makambo na place na yango te so ba prophétiser pona ba lobi azer na mikolo koya okoma ministre obandi kotala na okoma ministre nini et puis otika nonga na mutu ki basakola pona ngana okoma ministre na démarche oyo kosala ke lobo s'adhérer dans les politiques vision wana ngote et kokisama te nzambe moi za mettre vision na provision yem qui faut orienter on a jamais même na Bible za bongo. OK soki na Bible za bongo oko prouver na mutu moko nzambe apesa alobela pona okoma grand et puis nzambe ye moko susa abandi kolakisa ndeni bakoma grand pona faire comprendre yo nzambe atindi sa prophète Samuel azalaki na ngomba nzambe alobi na ekende na ndako ya Isai eza na mwana moko na poni ye nde opakola mafuta okoma roi Israël eloko wana bato batangaka Bible me bayebaka te parcours nini David a passé pour comme roi. C'était pas seulement tant le prophète Samuel a quitté, à Wenda ma faute n'a comme roi. Non. Ils ont quitté plus de 300 ans comme ça. Ils ont battu pour que David a comme roi. La première des choses, lorsque le prophète Samuel a sacré Nicolas David comme roi, responsabilité est sous le prophète Samuel.
responsabilité etikali ya David. David est mort. Responsabilité etikali ya David. Prophète Samuel asali part na ye. Part etikali ya David na Nzambe atindaki Samuel. Sikoyo David il faut azala na kati ya compréhension exercice par rapport ya oyo balobeli ye. Nde moni sikoyo lokola David azalaki joueur ya harpe, peut-être tokola musicien aujourd'hui, et avalorisaki talent azalaki na yango. Na nzela ya talent oyo David azalaki na yango, yango esala David pour la première fois akota na palais ya roi. Or kokota na palais ya roi yango te ekendeki kokomisa David roi, yango ekendeki kosala David akota na école ya baroi. Donc à comprendre comment roi a se comporter, à sa formation. On est sur par Nzambe te. Mais et comme si ko par ya David, mais Nzambe azaka na kozelo na finition sika lobela pio, tu vas devenir un roi. Et ce qui en a été David a bonisama kaka pa muto fallait remplacer Saoul. Au point que ce qui moi na Saoul te David alingaka kufa prophétie pe kokisami te. Parce que Nzambe ngabima lokuta Nzambe Nzambe la vérité. Parce que Saoul akaki prêt à koboma David. Muta parmi David na maboko ya Saoul, c'est le fils de Saoul, Jonathan. Donc et si quand prophétie et c'est réalisé. Ce qui a kufa qui prophétie n'a la réalisé. Or tout ça c'était une école pour un même accomplissement prophétie. Donc prophétie et kokisa makate poka musala nzamba lobi, to poka nzamba lobi. Il y a un travail moko fo muto asala pour prophétie kokisa. Travail ni David asala ki pour aboma Goliath. Pour le moi bano na incapable na kokate. Azalaki incapable de vie, mais azalaki capable spirituellement parce que azalaki na kati exercice en coulisses. Aze Nzamba pambola yo, Nzamba pambola nzoto nota pambola beauté na ote. Nzamba pambola oza kati na yo. Yango moni misho yo sa lelo. So sala ngo bien na amour et pambola yo. So ti conscience, ye loko sala ke lobby et ko pesa nga makambo e peso makambo. Mais ce que c'est inconscient le loko sala, lobby e peso le côté. David azalaki conscient na kati ya zamba a défendre ba pante ya papa na ye. Abundana bibwele en cachette mutu ayeba te. Yango balobaka mutu ntango azana na pasi c'est impossible ayebana. Mayaka oyebana ntango si déjà makambo esimbi. Or po oyebana en public, il faut zala mutu okende en cachette. Po ozala en public, il faut zala mutu outina en cachette parce que le résultat public est un résultat où il est déjà en cachette. David azalaki sûr que na force nazalaki nango na ya kodesire nyama na pe na force wana pe na kodesire yango Goliath. Nde monake na devi David aza petit mais Goliath aza géant. Abundaki na David na Goliath na maboko te. Poso ezalaki na maboko na poids ya Goliath, David alingaka kufa. Ata ndenge nini David alingaka kufa. Po Goliath na poids na ye so akani David alingaka supporter ko vivre te. Donc eloko esala force ya David eza spiritualité ya David. David azalaki sûr na Nzamba Israël qui est devant un circoncis na okwisa ye parce qu'il faut comme Nzambe sani etomama. Et puis ce que David a longa Goliath ezalaki mpona peuple Israël ezalaki mpona défi ya Nzambe. Donc c'est que les Bible le Nzambe asala la grâce na mutu alingi. C'est ça. Donc ce qui Nzambe alobeli yo alingi yo alinga salo bolam au salo bolam quel que soit parcours nyonso okuta nango. Quelle que soit difficulté. Parce que les aides papa Azer va perdre na kati ba difficulté a bonisi na profession Nzamba pesa ye. Pour amoni que c'est comme si tout va mal. C'est makambo et kokisa manango te. Non. Nzamba kola ko na 2020. Makokisi makambo na 2030. Pour ani Nzamba pesa ka mutu eloko fa préparer. Nzamba pesa ka gloire na ba inconscient. Ce que vous êtes inconscient, au coup avant, au bon maillot,
okanti ke nzambe atiki ote conscience no nde memi on a danger. Donc nzambe po pambola mutu apreparaka mutu. Nzambe apreparaka mutu. C'est ça que ozomona ke bato bele ba perdre croire na prophétie na bango pour na ba réalité. Or na kati ya ba réalité ba difficulté kokuta nango ce sont des écoles. O nzambe azoleki so po amema na accomplissement ya prophétie. Donc c'est un peu ça. Très bien pasteur. Bon mais na mboka na biso on attend des difficultés. Est-ce que eza nzelo nzambe olekisa biso pisa ke banguna na biso na Rwanda ba combattre biso pisa ke ba continue biso ata ba ena idée ya zaki nango du fait kaka fane ebunga makanisa malamu elongoye amosa makamu susu. Pour mon pays, j'aime mon président. Le prophète ça peut belé c'est réalité maman malamu c'est réalité ça raté. Mais belé tout ça bela pour na mboka tout les style tout que na verne atelo mota malonga. Et là encore le bazar au moins biso bateau non to bimité parfois en public. Ce qui on peut te robiment en public, to battre la bonne zambi ou za la pona nkembo nzambe. Et belé ba bibi sa bonne zambi. Belo ba bimi et surtout ba sali na ba stade wana eza pona mbongo. Eza pona nzambe ti. Ah bon popularité wana eza nzambe popularité eza d'église. Au moins que les pasteur, est-ce que les pasteurs m'ont quand même dans sa non, ce sont des livres de pasteurs. Non, des livres ça ça là plusieurs fois dans stade. Des livres ça ça là plusieurs fois na force na yé mon côté. Oh. Ils étaient H de Noël. Les H de Noël yé mon côté. Azer. Le lot sont habina beta stade na beta stade. Avec des moyens peu na ton mission. Ah, je te dis. C'est bon. Oh. Moi c'est quand belé il faut ce qui n'a le na pasteur wala mikolo bango ba peso aval jamais bango ba sa makambo comme bongo na ba ata ba mission se pouvoir bete faut que tu na pasteur na ba pasteur na nzambe na leki na pasteur na nzambe so na bina beta stade eloko ko empêcher les moyens mais ce moyen zali na beta stade peut plein. Nazawa na okonte teke nzambe otimelanga 80 000 personnes pour na autonne sa stade. Na okonte na nzambe na okonte pe na bato. J'ai des relations. Tout le monde autonne sa stade wana ils en a be forme na bangote. En dehors de grâce à nzambe ça dépend aussi ya ba relation aux ana. Ni na zaboye na za na plateforme nanga Christ Centre Prophétique ou en sigle CPP. J'ai au moins 10 églises dans 4 plateformes. Du coup, en sorte que chaque église est à 200 personnes. Sur 10 églises. Chaque compte bateau na na bango. Na pesi ordre na 10 églises wana 200 personnes en union sur bazala na stade. Ah, c'est maman l'église comme un politique à chaque partie ça va signer la bango. C'est moi la mondele, moi la matete, non, la sanani. Si tu es stade, s'il te plaît. Eza politique. D'abord, politique, politique, eza sagesse. Politique, eza sagesse. Politique, eza loko, eza ya sikate. Eza boani au bat bazana. Donc, boani on a mis ça là que bat basangan. Et église, eza lié à sagesse, ya bat boani. Donc, pour la collaboration, ils ont le parti politique, non. Mais c'est une manière de travailler ensemble. Parce que Dieu a une unité. Dieu, aux hommes dans la création, il le dit faisons. Quand on parle de faisons, il se tout ça la religion qui a battu belé. Vous avez bien même au Canada, il y a des guerres à la pasteur. Vous voyez un stade de on a quoi. Là, il y a un problème à ma peur au bazali bosso na biso parce que actuellement leadership il y a église à Congo ils a perdu à momoni ba biloko wana tout ezali ba ndamu tazana kwa na ye to sala la maître moko bato ba koza na kwa na bango za bato baza contre Jésus mais tout le monde a pour Jésus so moni. Nous avons par rapport à manque de leadership,
na mauvaise foi oyo basali ya nzambe ya mitema mabe banvoya satana baseme na kati église esprit ya bapoison ya banini omoni ke motu te akomi kose préserver donc azomona ke lokola nafanda na guerre trop te naa na confiance nie te po parfois kaka na émission boye na micro na ye mpe aza mpo akotrike ngai donc ozomona komi sikoyo bato bakomi koperdre mwa confiance wana par rapport à comportement tout consort mais ceux qui te le disent manque à leadership parce que ceux qui te veulent qui n'a pas peur ndenge kesonama mpe bapapa na biso bafungolaki nzela Alexandre aidi na bala que soki bapere wana bazala bapapa na biso bazalaki likolo ke basime responsabilité wana lelo mais tolinga tozala na unité or eloko ekosala fox amour mate eza lorsque boza ensemble boza uni lokola l'église eza divisé bapaster baza divisé mais yango moni babiloko wana nyonso mais pour réunir les gens au stade de martyr vraiment eza likambo église ya motu moko te parce que pasteur moko te na Congo aza na église à 80 000 personnes basili les années asika eza basili ebele neti ministère amen eza baza na 80 000 personnes baza kaka na 80 000 personnes te natunaki mpona mama mbuka mpona bakonzi na biso tosimaki mpe wana ya bapaster parce que na sens ya kosambela mpona mboka na bandeko kolobaki na stade de martyr bato basamelaki mpona mbome basamelaki mpona amour ya pays te na Congo toa na problème toa na malade oyo eza misato toza na 3 remèdes oyo kopesa solution na Congo. Premier remède eza amour, deuxième remède eza conscience, troisième remède eza spiritualité, donc prière. Mais tosambela mingi na Congo eza na pays moko te na monde tosambela koleka biso bachrétien baza tala ebele. Soki totali na 1 Corinthiens ocomprendre que amour eza base de tout. On comprend qu'amour est au-dessus de tout. Toujours prier, mais mitema na biso eza mabe. Nous avons que l'église est belé, tout ça mais la mine na résultat ya prière na biso eza le fait pour nous, pour mitema na biso eza disposé te. Vraiment Congo eza conscience. Conscience, amour, prière. Pourquoi dans le Bible? Parce que la majorité baza inconscient. Baza inconscient et so ba komi na pouvoir ba bosanaka mission oyo bazalaki nango. Pourquoi? Parce que baza bato ba prestige. Bazalaka préparé te. Bazalaki destiné te ya koma na ba poste bazali. Par rapport à la relation, par à la koba, nina bango, nous permettre bakoma mais bato baza destiné à moka ou mukoto zwa bango, ba gouvernement, na côté ba ministre, na présidence. Que Dieu bénisse notre président de la République, son excellence Fati, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est quelqu'un qui a des initiatives, mais eloko zo zanga les abattoirs travaillent na bango baza inconscient par rapport à la vision ou à zanango pour na Congo. Yango initier le kuta et bien initier le kuta incapable à réaliser ba projet à zanango parce que à travailler na bateau baza inconscient. C'est ça la malade oyo ezoboma Congo. Congo c'est un pays oyo si meloko na biso lelo ndenge ka to mona lelo actuellement que tous les Européens, les Indiens, les Libanais, les Pakistanais, tout ont changé Congo. Si tu comme en 2030, au Congo, tu as préféré afin dans Congo qu'afin dans les États-Unis. Parce que Congo est un pays prophétique. Congo est une source de bénédiction dans le monde entier. Il y a le monde entier. Na manche monta ko ba ke Congo za source de bénédiction monde entier. Et ça pays où tout le monde a sepela ko fanda na Congo. Avec le temps, nzambe oya loba po na Congo ekokisama. Gouvernement toujours conscience, ba pasteur toujours conscience, ba professeur toujours conscience, ba docteur toujours conscience, ba to bazo sala ke manse za la
et ils allaient diquer tous à conscience. Ceux qui gouvernement ont conscience, bonne foi que ça là, pour ça là, va réaliser ma camébélé. Déjà, on a profité, le quoi te bandé sur la prophétie, et on a fait un message au président de la République. Bandeko bezola nanga, bolanda vidéo, bosunga biso, profession et comme pas mokonza mboka. Naza, na retraite à 40 jours, et le lot est à 29e jour nangai. Quand à retraite, ou naza qui recommandation et pas ensemble. Mais pendant que tu as bonne la carte à prière, le col ensemble a pêché biso responsabilité pe amour ya mboka ko sambela pona mboka. Nous avons même côté de sanga bilo komi balé pona mokonza mboka et puis pona Congo. Et le quoi liboso président de la République, faites attention parce que dans le mois de décembre, 6 mois de février, de ma message vous regardez vidéo. Et ça na danger moko je comme la président. Et que là, soit il y a manoup ou soit il y a poison. Parce que ils ont une vision, il y a que le président qui n'a qu'à cortège. Nous avons un président n'a qu'à cortège, mais du coup, ils ont comme un embouteillage. N'a qu'à embouteillage, et des autres seulement qui, moko, il y a des garde du corps, a mis 6 pistolets pour n'a le président de la République. Et au moment où il y a le président de la République, tu as qui troupe ya basala nzam tu te boteli tu le président na kati ya cortège. Et deuxième message, nous avons d'abord ko bisanga que ce qui a convenu mabe ko salema et ko ta musika te parce que na kati entourage na il y a déjà na traître au bazar na kati baza prêt même ya komema poison pour na mokonza mboka. Et loko malamu na sepela ki na kati ya initiative na bamé komona l'association de Kamweta du poison et kota ki na nzoto na nzamba épargnaki yo épargnaki yo na hôpitalité mais na prière na maboka basala nzamba et nzamba je bisanga na bisabino que bocha confiance plus c'est pas nzamba bocha sous confiance c'est pas basala na nene inconnu que zoloba bo se confier na nzamba bo se confier aussi na ba serviteur soki bokuta na basala nzamba pesa bino ba message bo pambola bango. Parfois, par message wana pe kokisa mati. To souhaiter te mabe comme la bino mokonzi. Mais to lobi na part ya nzambe ke bozala éveillé parce que si nzamba lobi. Et ça révélé ça condamné. Mais attention, Bible dit toute arme forgerée contre nous sera mise sans effet. Quand on parle de forger, ça veut dire c'est quelque chose qui est pénétré. Le message na kate na kokokisama, tant le message ezali. Donc remarquez ba signe dans le mois de décembre, comme en février, et que confirmer que Nzamba lobela ki bino pe Nzamba za na posa na bino. Deuxième message concernant le gouvernement congolais, que dans le mois de février, comme au mois de juin, na moni ba américain, ba français, que sangana, que se compléter le comment quoi mabe pour na Congo. Et que dans le mois de février, comme au mois de juin, na moni encore le coup la guerre est côté le manakata moka makasi en dehors la guerre à est de la République ils ont ba ville topé la province de l'Écosse à la toucher na maniki et puis et que ça va influencer il y a des européens et des américains nous avons mazé ba choki Congo et côté le manamabondeli et que ça ça basala nzambe ya solo babonde la pona Congo donc mona que nous avons côté ça bilombi pour confirmer message mais mabe koko maté et puis que ça n'a pas trop dévoiler ba secret à l'ennemi concernant Congo 2025 eza année oyo nzamba linga sala makambo belé na kati ya Congo papa azer nzamba ko visiter ba congolais de 2024 25 pardon vous pouvez pas imaginer eza na bato belé baza ba grand ba okuya et belé baza ba petit nzamba otomola bango. Parce que 2025, ils ont début à makambo belé na kati ya Congo. Sauf qui président de la République qui m'a nazoloba que de manifester bonne volonté pour la 2025. 2028 élections à 2028. 28. Mais bien sûr que beaucoup ont encore chance.
il y a que demeurer na quatre présidence. Pourquoi? Et voilà, à cause il y a makambo de réaliser. Vous allez déterminer le projet. Il y a un projet aux gens pour 2025. Mais moi, Dieu m'a dit que comme en 2025, vous avez une surprise à ma lame, na part du gouvernement, et puis na part de Zambé concernant les Congolais. Parce que les Congolais, ils ont kama trop. Peuple congolais, ils ont kama. Même nous, les serviteurs de Dieu, toujours souffrir. Mais les engagements, nous avons prier pour Namboka. Nous prions toujours pour notre pays, ainsi pour notre gouvernement. Et 2025, ils ont amené au bateau à cause de la violence. Aussi, maman pas mourir na bango. Et on a profité pour que le balikolo na bino le croiseur salam musala na bien. 2 ans, 3 ans, ils ont belé. Tout le monde a eu na plateau, il y a France. Tout le monde a eu na plateau, il y a pays d'Afrique, il y a pays d'Europe. Si nous connaissons, c'est de la part du Seigneur. 2 ans plus tard, ils ont liboso na yo, ce que l'Union musala na yo. Aux a na plateau na Europe, aux a na plateau en Afrique, bah la mission au nom de votre mission. Non, quand vous avez la lumière. Non, non, soit les chaîne na biso zali Base na biso TV. Base na biso TV. Ok. Émission où na déclaré le kola musala nzambe dans 2 ans au yamba konzi. Dans 2 ans au yamba grand homme et homme d'affaires ya minene. Vous pensez qu'on a des musiciens, vous pensez qu'on a des pasteurs, mais toucher couche nyonso. Kuta na ba ferré, kuta na ba technicien, sala na bango musala. Amen. Na ba couche nyonso toucher wana. Esika grandeur ebimelo ebité. Merci beaucoup, Pasteur Bob, et na retenir ainsi dit l'Éternel. Donc, merci à Souka. Nzambe ba retenir nini et puis mbote na ba nzambe Orlando Mokimutumba. Nalobi susu merci pour na bandeko nyonso bozui libakwa kolanda biso. C'est bien moi votre humble serviteur, le révérend pasteur Bob Kutuna, fils ya tata. Je suis le pasteur responsable de l'église de Lifestone. En français, c'est la pierre vivante. Nous sommes dans la commune de Mongafula, précisément dans Moudi, dans la localité Koweït. Nous sommes dans la Moussala Nzambe. Et dans le message, nous avons sur Bolande Bisso. Nous avons attend de la fin. Jésus revient bientôt. Nous avons une mission de préparer enlèvement, il y a qu'on préparer l'église de l'Éternel pour la rencontre pour que Jésus-Christ de Nazareth. Na profité pour bénir ça, bananzambe, na bisika nyoso bozali, parce que le Internet est soumis biso, même bandeko baza en Europe, baza partout, on peut se communiquer na nzela ya Internet. Bato baza na besoin de rejoindre biso, toza na Facebook, soko beti Bob Kutuna, oko kuta biso na Facebook, toza na WhatsApp, toza na TikTok, toza presque na plateforme nyonso sur les réseaux sociaux. Et ceux qui boluki biso, boko zwa biso na programme na biso pour na bandeko baza na Kinshasa. Tosanganaka chaque mardi na culte enseignement et chaque jeudi tozaka na culte de délivrance et prophétique. Et jeudi nous tozaka pour na kozaba orientation prophétique. Et puis, nous avons un moment fort. Et dimanche, nous avons un culte, explosion de la parole, et aussi l'adoration. Et c'est un moment où il y a puissance dans le dimanche, de la part du Seigneur, et puis tu dois comme il faut. Et ceux qui ont un problème, n'hésitez pas à contacter Bisso, donne la Bisso, connais la Bisso, Dieu ne manquera pas à te bénir. Zambe, je crois, contact na biso et Koko Mama et Koko Sama, Koko Mona Yango, nous en a plus de 143 89 61 58 791 Yango Zali, contact na biso. Ekutana na basala nzambe, balobela yo, basambela pona yo, na parfois solution te,
eza mpe na mwasi moko na bible akutana na badokter adepensa oyo azalaki na yango mazwaka solution te me mokolo akutanaka na yesu azwa solution naza yesu mpe na yesu aza kati na nga mokolo mpe okutana mokolo esola na nga nzambe na nga obikisa ye aopesa solution na problème na ye. Merci beaucoup nzambe apambola bino. Un grand merci na bandeko tout de l'opportunité kolanda totonga la présentation. Mon invité ezalaki l'un de nos pasteurs de mon pays, pasteur Fabrice Pasteur Bob. La question est la réponse ya ye. Mais deux premiers biso rigueur peu. Et la première partie, le vice que la deuxième partie que les gens la ici peut sur la pasteur Bob. Celui de consommer, de partager, de liker, de tailler, mettre au la juge pour la deuxième partie, il y a émission à Bisso, que ma connaissance n'a pas le bien, et puis que nous avons prophétie bien, nous avons marqué na auto bi. Alors je vais tenir ensuite à master de 2020 sur ma caméra, bah de côté de l'ingénieur, on va toujours la plancher d'une salle de côté à la prochaine. Merci, bye.